ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Baninga pe papa nanga nakoluka yo butu pe moyo tambwisa elika ya mitema ya bato biso tobeleli koluka yo wapie pa yozali nzambe nanga naleli pe mingi anote nakobengaka yo oya kosunga e ngai nakoki lisusu te naleli e pasi na ngai ekoma feti ya banguna pasi na ngai ekoma feti ya banguna balandi ya émission tosambela elongo na chaîne na biso ABC1 mbote bisika bozali na mokili mobimba lelo lisusu nzambe asali biso ngolu pona kosolola na yo elongo na wabino mosali mowumbu na nzambe le révérend Didier Lompinga Sango Mokonzi tokoti na mois ya mars tolobaki déjà que mois ya mars eza mois ya deux dimensions et topamboli bino pona ba réaction na bino si positif na ba obolingi bo porter ba correction. Que Dieu vous bénisse, on est là pour vous. Lelo tozo kota na message et puis prière toki maintenant olombangu na Bible na mukanda na Genèse chapitre nango 29e verset nango 35e je pense. Bible bina biso boye, je lis la parole de l'Éternel. Elle devait encore enceinte et elle enfanta. Dans Genèse chapitre 29 verset 34. Tanga. Babi, elle devient encore enceinte. Elle enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Bien-aimé, totanga ki mikolo uti koleka pona kofungola. Mwana ya misatu nde toba nkola pesa ki biso mayele to meka ko partager chaque mois spiritualité nango moko ya mwana moko ya koko na biso Yakobo. Tomona ki na mokanda na Genèse chapitre 49 tangu Jacob kobenga bana pona ko pambola bango akomaki na tango ya Simeon mwana ya mibale asangisi alobi Simeon et Lévi baza bandeko bakokota na nkembo na nga te. Pourquoi? Parce que bango bayokanaki po baboma ba innocent, c'est-à-dire ndeko na ngai mwana moko ya Jacob ya mwasi kombo na ye ezalaki Dina. Et Dina ba violaki ye na Shichem. Tangu ba viole Dina bandeko na ye basiliki. Or prince Dina na tata na ye prince Shichem pardon na tata ne ba yaki epai ya Jacob basali boyokani ke tokobala mwana wana. Mais Simeon ake kozwa ndeko na ye Lévi leki na ye Lévi pona kokende koyebisa ke il faut to détruire. Et bakende ki bake ko détruire. Yokandeko mwana nyonso abotamaka na se na moyo azwaka kombo ya émotion ya mama na ye. Mama ne apesaka mwana selon ba souffrance selon bandenge aboteli. Or Simeon soki totangi kombo ya Simeon nde okoya ko comprendre na mukana na Genèse chapitre na biso 29 place tozali okomona ke Simeon bazoloba mama netango aboti Simeon lobia nzamba moni ke ngande nazalaki awa
nazalaki muto balingaki te muto bayinaki nde bapesi mwana kombo ya Simeon. Mais tango aboti Levi alobi mwana oyo comme namoni ke comme mwana oyo naboti mwana musu ya mubali mubali nanga akosatache na ngai. Oh, Levi na ki hébreu lingi ba attachement. Alors Simeon lokola ya Levi atondi samaki na kanda, atondi samaki na zu, atondi samaki na kanda po ba rejeta mama na ye kombo wane elandaki le nom elandaka bien aimé. Akei siko ko corrompre mutu azaki na kombo malamu attachement. Petit frère oza petit nanga yaka ko s'attacher nanga to kende to détruire. Or signe ya alliance ya Abraham bana nzambe eza circoncision. Nzamba pesa ki Abraham signe alliance ya eza circoncision. Mwana nyonso tu akobota mananda kwa ya Abraham ya mubali il faut ba circoncilier. C'est-à-dire ba katienge ngandela kisiki aza mwana Israël. Mais Simeon na Levi bakei kokata bapaganu kingenga bayambisi bango Yesu na nko bato bazaki anzambe te bakoti na alliance olie batikata bango ndengwa bakwa banzambe ils les ont tués babomi bango banani babomi bango Simeon na Levi. Oh tangu bapesi mwana wa misatu kombo. Le chiffre 3, ça annonçait déjà quelque chose. Qu'il y aura un Messie qui viendra à Kokufa, à Kokota na Semabele, et le troisième jour à Kosekwa. On commence à Kena Israël, tant bazaki ba wumbu l'Égypte. Moïse asalaki 9 miracles, 9 plaies. Oye bimisa bana Israël na bowumbu te. Ah, soki batu bakokota lola pona miracle bakokota lola te. Car le véritable miracle ezaka bute amba Yesu maselo comme okonzi pe mobikisi. Moïse abimisa banyoka, achanza mai makila, abimisa bampuku, abimisa bakintsekwa, abimisa biloko nyoso, oye koko sala. Mais Bible obi Dieu endurcit sur le cœur de Pharaon. Nyoso wana pourquoi? Parce que Nzamba zaki na mission à sauver Lévi. Lévi déjà a komaki déjà maudit à cause ya complicité ya na Simeon. Aye kokotise na bakalkila mabe batu ebele lelo ba vi na bango ebebi non parce que bango mo balinga mais parce que batu musu ba corrompa ba vi na bango à cause ya corruption ba yo corrompre vi na yo ebebi ti ye frappé na malédiction. Pharaon a luka Moïse obi yaka to compromettre vie ya peuple oyo mais Moïse a boya. Parce que Moïse a lingaka corruption. Mais aujourd'hui, l'église de Dieu est remplie de corruption. On corrompt même les élus de Dieu. Le pasteur, les apôtres, les ministres sont corrompus. Parce que l'église on corrompt les hommes de Dieu. Et c'est de la même manière qu'on est venu corrompre Lévi. Lévi était devenu corrompu. Et il n'avait pas laissé la bénédiction venant de son père. Bien, mais Moutako Sayote. Moutako Sayote, Bible, enfants, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur. Balobi, c'est les premières promesses avec. Oh, c'est le premier commandement avec promesse. Afin que tu vives longtemps. Et Tangu Lévi a commis corrompu. Makambu nyonso bebi na calcul ya Nzambe. Moïse tango azoya, il fallait qu'il sala 9 miracles oya sali, mais ici abima na boumbu te. Quand Dieu est arrivé lui-même, il envoya les anges de la mort. Quand les anges sont arrivés, baboma tous les premiers nés égyptiens. Na ya ndeke, na ya fumi, na ya kinsekwa. Mais na tangu bakufi, Israël babimi Nzamba ye ko récupérer Lévi. Yango tolobaki moya Mark César à 2 dimensions. Eza moi oyo
batu bazala corrompi peza moi nzambe yaka ko récupérer batu lokola Lévi son nom ezalaki attachement nazo benga peuple nzambe moi auto s'attacher na nzambe. Oh Bible elobi na biso boye pona likambu ya attachement eza na deux dimensions. Soki o s'attacher na nzambe l'attachement kokangama na nzambe l'attachement kozala na nzambe muto ya kangamaka na nzambe avandaka na se ya makolo na ye ayokaka maloba na ye me lelo eglize bayokaka maloba nzambe te. Eglize ekoma kotambola ndenge elingi mwana na nzambe akoma kosala makambo ye alingi olie makambo ya nzambe. Attachement oyo monaka rite batiaki biso yango lobi na église la gloire rite atatachaki na Naomi attachement na bango ebotaki Boaz. Bien aimé moi ezaya moi oyo o s'attacher na nzambe pamba te mutu asatachaka na nzambe nzambe afermisaka ye azalaka mutu moko tel m'a dit. Or l'affermissement c'est ce qui fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Yo s'attachaka na nini? Au monde opesa confiance na mbongo. Na nzambe za ndenge roi lobi na Bible, confie-toi à l'Éternel. Ah nzambe merci. Muto ya se confiaka na nzambe. Ah ye wana nzambe renouvelaka bonté na kati la mutu wana. Mutu wana za lokola nzete bakoni pembeni na ebale. Yaya soko za na mukanda te na mboka poto. Wana pasi na mboka poto. Kangamaka na nzambe. Nzambo yo apambola bato. O s'attacha na nani? Attachement na yo. Eza bakulune. Keba baya okosa yo bayaki kokosa Lévi parce que azaki étoile okolanda suite ya monsieur ekoya toye biso komanza mabengaki Lévi na sacerdoce mais Lévi comme on a eu attachement le on a biso que Lévi troisième fils à Jacob comme les aki attachement ata bayaki na ya na Simeon po bebisa ye mais le kola kombo les aki attachement Kombo wana et ça là 15 jours. Je t'invite. Ya ko s'attacher pa nzambe. Na moi oya Max. Muta ko s'attacher pa nzambe. Muta ko se confier pa nzambe. Ako mona bikamo na ye. Na belio o s'attacher pa nzambe. Ndeko langa yo zola nango za na Kinshasa. Na pasio eza na mboko a Kinshasa o. Na pasio na mona no mboka boeteka lokwa mboka Kinshasa o. Ma yezo sala 7-8 jours ezalaka te. Courir zo zalate mende kolanga soki nzambe te eza pasi maladi ya ndenge na ndenge eza na Congo o soki nzambe te eza pasi yango na fungola page moko na Facebook na loba si je vis que par la grâce de Dieu ndeko na ngai nous vivons rien que par la grâce de Dieu alors to s'attacher na nzambe to longwa na ba futilité na ba ambiance ezangatina na buzoba to s'attacher na nzambe yenda za rémunérateur de tout ce qui les cherche. Moi ya Max, moi ya attachement. Est-ce qu'on s'attache dans nzambe na ngai? Nzambo anga za ka presete. Nzambo anga pe atambola malembe te, mais asala kana tangu na ye. Yango ndeko nango ayemba, alongola kasoni, nzamba alole. Asala kana ngonga na tango na ye. Asalaka na ngonga na ABC na tango na ye. Asalaka na ngonga na la gloire de l'Éternel na tango na ye. Asalaka na ngonga na bavia bato na tango na ye. Asalaka na ngonga na bomoi na yo na tango na ye. Asalaka na ngonga na Congo na tango na ye. Asalaka na ngonga na tango na ye. Je t'invite to sambela elongo nangai. Seigneur Dieu, na peso merci pour Zanzambe na bomoy. Na peso merci pour Zanzambe na bomoy. Na pambolio pour Zanzambe na nguya. Na lobi neto la manzambe na te peuple na yo Lévi. Lévi lobi attachement. Yo salaka na ngonga pour Zanzambe. Na ye nzambe ko pambolo po na maloba o Yesu Masia.
na ye nzambe kobeni yo mpona maloba peuple ebele bazolanda ngai nzambe maloba na yo ezala vi na kati la bomoi na bango na ye nzambe kopambola osalinga lisungolu nabima liboso ya bato nzambe nalingi na apparaître te mpe kati na ngai eza ya kobeba me nalingi nzambe maloba nazoloba ezala vi nzambe nga moko nazala moto na kosatache epai na yo namona biloko ya mokili te namona bavi ya bato te me nasatache epai na yo parce que obi quand on tourne vers toi le regard on sort nzambe na nga le visage rayonné de joie yawe na bomo tika nzambe nasatache epai na yo na ye epai na yo papa mpo oza nzambe napusani epai na yo nzambe mpo oza nkolo na ye epai no mokonzi mpo oza papa na pamboli mpo oza nzambe na kombo na Yesu Masiya zuwa lokumu ebongi na yo mwana na mpate masanzoli oyo ebongi na yo zuwa lokumu mwana na mpate olokumu ango ya max oyo topesi yo oh masanzoli ya max oyo topesi yo bien-aimé place oza siko tozobondela koloba na nzambe aépargne na compromission nyonso ya vie aépargne yo na Simeon oya koya po aluka kobebisa mwana wa Max oya okotisa ona bafitilité tobondeli nzambe oya koya koluka kobebisa nga nzambe natiki yango epai na yo na mwa oya Mars nzambe Simeon oya koya nzambe po alingana za complice na ye tokende koboma akolingana za complice na ye tokende koyiba akolingana za complice na ye tokende kwane kobo akolingana za complice na ye tokende osala mabe yawe na bomoi molimo akotonga ya bizaleli mabe o mutamona mutuka na mabe Simeon nzambe na nga aya kokorompre mwana o moko te aya obebisa mwana o moko te afin ke via bana yo ebeba na ye nzambe na nga tata kosenga yo nkolo kofrape na aveuglement Simeon nyonso na spiritualité bao bakoya nzambe mpona oluka okorompre biso mwa ya février eleka mwa ya mars epai na yo toboyi nzambe na nga bacomplicité ya mabe na kati ya bavi na biso na kombo na Yesu Masiya na ye kobela libota na yo ndeko bando beta maboko place ozali koloba nzambe nalingi nasatache na yo nalingi nasatache na yo pamba to asatachaka na nzambe o azana attachement na nzambe azwaka kaka beta maboko place oza beta ngio beta maboko makasi bandoba nzambe na ye kosatache epai na yo Seigneur ndenge wana nde tozobeta maboko ndenge wana nde ezosama na bavi na biso toye kokangama na yo toye kosatache na yo toye kopusa pembe na yo toye kokangama na yo pamba te toyebe epai na yo nde lipamboli eza bandeko nanga baobeta maboko place bazali eza mwa ya attachement seke eza mwa ya attachement mo tosimba epai na yo tosima epai na yo au nom puissant de Jésus-Christ nde na bondeli boye bolimbisi mpe po réalisateur nanga kabuya osala nga déjà signe nde ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.